nanga mwasi ya papa Jean-Pierre Okanda bambota trop maman Mireille bambota trop ba bonne fête donc ba fête ya malamu quoi maman Mise yo ebikaka ba fête malamu petit sœur nanga propre ya Kati pena Chantal Koshi ba bonne fête ba maman tout na petit bino ba bonne fête maman Solange le thème na DSV sur le photo na bonne santé bambota trop na kanisi pe maman Pélagique na ba bonne fête na quel sous kopesa ba bonne fête na ngai pa maman Faso et maman Likembe vraiment maman wana ya yena pesi yango parce que maman wana maman moko bon na aza ko tozala na mwandambe mais ba bande ngana omona na makambo ekomi na maman wana lelo tuna na poti pon alobaki to respecter maman wana na mona neje sala -5 na Belgique mais maman na ya banda pour na combat donc la maman bazali ba telemaka po na Congo po abunda po na Congo po ba kenda po na kamusi na wapuzu bazali ne maman ebi baba bunda po na Congo alors na lingi na meka ko intervenir ba ona bosen ba kombo ya meka olisa maman Antoinette vraiment o te posanga te yango wana na musika maman Anne Bibi donc ba maman tout maman Feza donc ya bino yango wana donc maintenant le babo était c'est pour bambo sur le début dédicace et là babo oyebi makambo to sur la lelo DCV je pense qu'il y a eu tant de réflexion pour na biso ba congolais oyebi importance ya maman oyebi la passion ba ngwa wa mon mais lelo to parler moi muké ata to boké ba mumba ba fleur ba zipo lelo déjà ba cadeau ba fulu ba cadeau na bango déjà il y a problème et tout raisonner au rôle ya maman na kati ya mboka ou bien banda ya mboka un plus n'est pas wapi otenga na mimi ya parce que muna ndenge to lobi makambwana ya ba ransom ndenge to tika basi bolumbu we ransom ana mwana ya mwasi ya liboso exaucé histoire ya we ransom ngana ko to donc le kabate bele awa parce que wera avabo tana mwasi ya ndinga abotana petit sœur nanga parce que si il y a la compétition on se va on a sur la 4 abotana petit sœur ya 4 donc dès qu'il y a master nanga le temps le babu pour moi comprendre les codes wana et à comprendre moi na il a zawat et pourquoi moi na zaki donc bien surtout be ta note pour parce que vile za ko bomana mais na ko be ta pena la xedino muto na bengi ransom on a vu privé na mona kota na 4 exact mais non c'est ça message nanga mukuse na babu. Mais les gars, na radio na sibino, on qui jamais comme ça avocat du diable parce que bon yebi nous toi na ensemble. Bon moni le lot ba image bien. Message au bamba la saki na bande, ba sali bande na RTGA. Ba lobi na ba shege, ba lobi na bana ya kingasan, ba lobi na bana ya kingabo, ba lobi na bana nyoso ko tika makambo mbengwana te. Bobe umona bana poto ko ni lancer. Mais si ko bino tango ra ki ko beta na poto. Est-ce que ba menace qui pour aller na photo ou la menace qui pour aller avec la musique pour aller ba kombo ya mutu moko bo ba na photo pour ba mbasa qui pour ba dina ki question on a des photos sur la claire so ki bango la kombo na ba na photo et ba na photo bi musicien mon côté a ça la visite na photo vous na place sur suppose congolais na congolais ba ko mako bomana na loba yango bien avant je suis pas un prophète mais la monsieur ya na ba ki so ki mambo e sangani to pour vivre Égypte na kata Congo yango déjà début na yango boga ba fichier to yoka ka ndenge ezali we rasona mto mwenye mondo te azumi sola lisa tele ko la net yo mwana serpent aidnon ko soka te na déjà kola alors pona ko leka na baboy mwana ne ya mwasi o ya bota na ko toucher mwana ba tepo azaka quand même na ndé moko ya respect mais ye bana azo binsa wana mwana mutsazo binsa mabele azana âge a ko moins de 16 ans na monde ki man il y a cause de mwasi acha hivi bosani sana pele ndengwana eloko ni nzamba pesa yo ezaka kama melo alibandiko la tsaba donc nzamba pesa etolo alibandiko binisa batolo bango boye est-ce que vous imaginez pesa ali mutabonga ye na poto ali buandiko egike ye bokele bosola na ye mutabonga koyoka eza pasi lelo to sola pona basi le biso to ba kunda bato ya numéro 1 na le basi ça bi le mo kunda bato ko ma congolais kongola bo ma congolais mwana yana muke soki to baba ba shege so mwana muke yepa na yo omoni mwana mwasi
Nina na utunye mama na yeye eko tike pona pasi tunga na ndako na supporter Minerva bataki nya combien par an moins de $150 est-ce que vous même pas na 20 si tu ne va pas par an ba tanga pourquoi tu ça bango te attendre ça bango classe mais je suis na eko bina pe dans ce bazo bina mususu abini koto soki musobo soki nani be pa na YouTube parce que tu vas traiter faut à la page retard d'événements que zoya ndonga so bi dans est-ce que ça bien moi na la ligne c'est le pourquoi de temps moi déjà quitté na c'est ça ba dans so to ya na mbeki est-ce que vous fixer tes points alors to ko loba to ko mona même na photo ba mama musu bazo leka bazo ko loba pona wera so ni tali age maman otuni maman azanene tanto ba maman ba libisanga ba maman ba ya samita kala na bango pa bano bango ko bo bato ça ba dilema alors respect za société alors biso ba congolais ba mama nanga message na pesa bino oyo mitu na bino ezo sala boyo ba bona importance na ba lit oyo ndenge ezo sala na mboka ba mama so bo bili boso ba papa traîner na sima impact sala makasi ke ba papa ba liboso bino za na sima ba papa alors boso gani bokende ko benga na ba mama likende bazara ba mama ko ba mama Thérèse na ko dernièrement ali mama likende na age ba kenna ka ba marche et biso ba mama bino ba mama bo benga na ka bokangama to mona ka pe ki ba mama kendaki libel ba tikala ki lelo mo salami soki de to ko beba to na po to vivre bien mama mi ga zo lo bana oza très bien pana yo maman chanteur va très bien maman nisa très bien maman so va très bien mais so bo zo ko lo bana ba radio po na mboka ni ko bake boza na souci ba famille oyo bana même pas na mutu moko na poto ngani na bona ko kanga pese nanga na sali business nanga aussi na kwa ma Congo te et quand tu es na radio to ba parce que il faut que ba famille oyo ba ta na mutu moko na poto te lelo ba lié ni ba meli mai ya mungu ba meli mai ya sukali ça fait mal na mutu na mutema la mawa et boto DSV na dona lo mingi ne ça la maman ni comme ta pese message wana onye nanga toza 1 et boto na tout malo mais voir nezali ya maman Nicole te merci ya solo bandeko ndenge tosali kokoba tokei epa ya ndeko na biso Isaac na ebite soki epa kotia mwasi ou bien ye moko dictateur toyoka ye. Merci mingi papa DSV bolimbisi d'abord bambote mingi pour ndeko odoma utuko pesa bambote news moyen natanga komba bato ezalite nazali mulandi ya radio li solo nazali na mboka États-Unis malheureusement que bino bozana butu biso tozana na moyo tozana 14h awa na kombo ya mama azate mais azana musala mais moi minute tozo benga na téléphone pour na ebisa ke mukoli ya lelo eza mukolo na bino eloko ni na koyo koloba vraiment na sepeli mingi na ndenge journée ya lelo eza ba mama mais liloba na ngai etake papa mama ona koyo koloba na moyo ya lelo ezali boyo ba mama ezala kaka botelemi pona mukolo ya lelo te vraiment ça c'est très important biloko nyo na koyo kozongela te po ekukuma neti mo tourner disque biloko nyusu to ba mama balobi eza yango biloko ndeko pamba uti koloba ezali yango biloko bato ebele balobi ezali yango mais ezala te kaka mokolo ya ba mama ndebu nyo botelemi ba oyo balinga ko telema te balanda ba oyo batelema ka mikolo nyusu ko ba mama o bati ba osu ko tanga awa botika kama makambo ya ko kusemifie entre bino ba mama yango nde bozo kozongisa ka pemboka na sima yango nde ba mama bazo kusemifie entre bango nde bazo pesaka bana na bango ya mike et pas ba wera sona bande ko ba mama bande ko ba papa to biso ba papa to sunga ka pe ba mama batelema ka pe bazala ko telema ka mokolo ya lelo ya ba mama teme mikolo nyonso bazala ya ko telema papa nazongisi maloba mboka na yopo nazali papa mama mais na bombi maloba na ngai po mukolo ya lelo ezali ba mama bango baloba biso to yokaka toko répliquer sima na d'une façon positive merci eboto papa na biso Isaac toleki na lombango lisusu ndenge tozali kokende toyoka papa na biso JP Ukanda toyoka ye na oyo ya memeli biso na mpoko malelo ba mama nyonso tu totiki bino vraiment boya na kimia nyonso tu boya ko s'exprimer pamba te lelo ezali mokolo na bino toyoka papa na biso JP Ukanda. Merci mingi papa na ngai papa DSV na kumisi pe mingi na ndenge ozui initiative ya ko tombola ba mama na biso et puis ko défendre ba mama na biso parce que ce que vous allez le défendre ba mama na biso ngoloba oyo azali ko défendre ba mama azali ko défendre toute une nation donc nation mobimba Congo wana zomona eza combien de mètres carrés eza munene
Merci mingi papa Diana. Ngai pe na ko kene na ligne moko na ba ndeko ba uti ko leka sikoyo lokola papa na ngai papa Odon Pambu mobali ya mama Nicole oyo mama Nicole nga nazali ko boakele ba fleur que azwa penza molongani po epai nyonso akendaka atombolaka mutu likolo alobaka nga nazali mobali ya mama Nicole. Ngai moko pe na kei na ligne wana na papa na biso auto leka sikoyo malgré mama aleki te mais papa aleki na kombo ya mama. Ngai pe en tant que mwana oyo baboti na mama mwana oyo na koli na maboko ya mama ngai pe na bali mama na boti ba mama esalaka ngai pasi mingi ba mama na ngai na sepeli mingi na initiative ya mama na biso mama Likembe oyo ya Bruxelles. Malgré personnellement na yebi na mona yete mais na landaka ye mingi vraiment félicitations ndenge azali ko lutter. Et puis ba mama na biso nyonso ba uti koleka ezala mama musée na yokaka ye mingi na ba radio ba mama na biso mususu ba mama Chantal Koshi ba mama na biso bateyaka biso na mama na biso mokonzi ba mama ezala ba mama nyonso balekaka na radio na yokaka ba pasi na bango esalaka ngai pe pasi na mitiaka pe na bango. Ba mama na biso bolembete bozali ba mama na biso tokoboya bino te ba oyo bana oyo ba shege oyo basali na Kinshasa ke bakende ko beta bana ya poto parce que bana ya poto bazali ko défendre valeur ya ba mama bande ko na ngai na ko ikoloba na limbisi bango parce que bayebi eloko bazali ko sala te soki ezalaki que tozalaki na mboka moko penza oyo ezaki tozobenga ngo na français pays de droit bana wa balinga ba se retrouver dans la rue te. Mais ce qui est là, va se retrouver dans Nzela, c'est parce que le komo ya ba mama, valeur ya ba mama, oyo ba bota biso, ba bimisa, ba bomba biso 9 mois na libumu, s'il vous plaît. Na leri ya kobima, parce que ba lobaka balobi, tango mama akumbi zemi, ezali lokola amati na nzete ya mbila. Boyebite soki akokita, tope akokweya. Soki akiti, donc ndenge ba kitsa biso. Vraiment, tout le batolobi, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Parce que, bah, kiti sibiso. Bah, maman, na yoki bango nenge ba uti koleka na moko balobi. Bah, zolo bango avec tout à, donc, na amertume nyos, na passe nyos na kati na motema. Ngai pe na lobi, na koki kotika la insensité que na yoka bango, il faut quand même na s'aligner derrière bango. Ba mama na ngai na encourager bino na mokolo ya lelo na bwakeli bino fololo pe na yeli boso na bino na gumbi mutu na se vraiment ba mama na ngai bozali ba mama na biso toko kumisa bino na kokumisa bino ti na suka ti mokolo na kokeli na mabele mais ba oyo bazali kosala ndenge wana bazali kobimisa motakala ya ba mama bazali kobimisa nzoto ya ba mama ezali mawa mingi lokola ndeko na biso Werason azali ndeko na biso après tout mais azali koyeba te a changé il a encore tout le temps ya ko changer ya ko kumisa ba mama ndenge biso tozali ko lela liboso ya ba mama parce que pasi yo bango ba mona biso ba bibali poto bona pasi ndenge wana na ndimite 9 mois et puis koya ko bimisa biso ndenge tozali boye ba mama na ngai na zongi lisusu liboso na bino na gumbi mutu na ngai na tia ngo na se likolo ya bino soki bino te banani mususu voilà liloba na ngai ya suka yango wana merci ba mama na ngai merci papa na biso zala na biso toujours na nzela ya singa ba mama nyonso to li na biso zala ya kofungwama na banzi zemi ezalaka kilo na poids na pema bandeko mela kaka masanga ou bien lia fufu olekisi niveau bandeko omona ndenge pema ekekoma yo na fufu ya pamba pema ekekoma yo bandeko na banzi soki bayebi so kima mbango ole fufu o comprendre lokola mbuma moko ebimi yo kibeke ezalaka pasi otondi mais libuma mama ndenge yaka munene ameme loko mutu na kati yo osakana na mama ya bongo ya solo bandeko peuple congolais kolalisa misu te mama ozali kolanda biso tolekana nanu epe ndeko na biso mbala nkomi vraiment topesi yo maloba toyebi te soki mama ou bien mobali toyoka yo na masolo ya mpoko malelo eboto matondo ndeko na ngai na sepeli mingi na